Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Foku Renate yaba ifoku mwasi moko calme, mwasi yaba charisme ebele balobi avec Renate beauté nde likambo. Aza mwasi moko ya beauté makasi, mwasi ya libala, madame son épouse. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chères connaissances, Kandenge Boyebi, ce qui vous moni pensa que Étoiline Inès TV a Dieu vidéo yasika, c'est que makambo yasika eza, c'est que ma information eza, c'est que ma analyse ya kitoko pe eza. Yalelo penza tozo solo la mingi pona ifoku Renate. Ebele ya batu babandaki kotuna après libala ya Renate, sikoyo Renate aza wapi, Renate akomi na zemi, est-ce que Renate asi aboti, est-ce que Renate ezalaki totalement plein de questions. Yango finalement lelo oyo tozoloba, lelo penza le 1er mai, nde jour oyo il faut que Renate alobaki oui à son mari devant l'État, devant la famille et devant Dieu. Donc, lelo oyo, bakokisi 1 an de mariage, une année de mariage, kandenge ba mususu tolobaka, une année de mariage, 1 an de mariage, donc bazo célébrer mariage na bango lelo. Alors, ya munene et puis ya somo ya ko sepelisa, eza que mobali na ye oyo azalaki na poto précisément na États-Unis, des places mobali na ya bandai ko vivre aye na Kinshasa. Ebele ya batu ata après mariage ya Renate, après ba commune, ba mariage coutumieux, ba mariage religieux kandenge zalaka, ebele ya batu ba monaki elongi penza ya mobali ya Renate te. Donc bando publier ba photo ka ya Renate ye moko ya mobali na ye penza ezalaki te. C'est ainsi que Renate lelo penza ye moko alobi fona dévoiler. Il faut vraiment na bimisa elongi ya mobali nanga kandenge ezalaka. Ndeye Renate aye ko bimisa elongi vraiment visage ya mobali na ye pour que mutu nyonso aye baye. Kota na moi paragraphe moko boyeka ndenge zalaka na jour à mariage na ye, après mariage na ye surtout, ebele ya batu bakota ke non, le mari de Renate yende papa ya mwana ya Gabi Tumba à qui nous saluons d'ailleurs en passant comme Dieu na biso de luxe otolingaka mingi makasi. Ebele ya batu balobaki ba rumeur etambolaki makasi bandeko mobali ya Renate azalaka papa ya Gaëtan te, azalaka papa leki na ye, eza te ke papa oyo abota ye te, oyo penza azalaka papa leki na ye bandeko. Donc moi éclaircissement kandenge ezalaka ya sikoto kota vraiment na libala Renate. Alors, ebele ya batu pe ba otuna pona nini yango mobali akendo vivre na États-Unis mais ye Renate azaki kana Kinshasa. Yango bolingwa ndenge nini, mariage ndenge nini. Bandeko kandenge bino moko boyebi, son mari aza un papa oyo déjà si akoli, bien que moi âge eza nanu aza te kaza mokolo te. Âge eza nanu, tolobaka ka vérité, moi âge eza nanu. Alors, papa azaki pe na mariage mosusu. Donc azaki na kati ya mariage bino moko boyebi ba réalité ya mariage ndenge ezalaka soki ozo simba nango te ezo simba te ata soki bo forcer yango ndenge nini soki ozo simba nango te ezo simba te. Alors na mariage wana le papa n'était pas heureux.
Donc ebando simba nango te makambo ezalaki totalement ebele ka ndenge ezalaka. C'est ainsi qu'alobaki nakata kaka alliance oyo nakendo bala mwasi oyo akotianga penza à l'aise, mwasi oyo akoyeba valeur ya mobali, mwasi oyo akobanda vraiment ko respecter nga en tant que le chef de la maison. C'est ainsi que Nzambe pe aye kosunga baye kokutana na Renate, aye komona pe bizaleli ya Renate, bien que Renate aza star, aza comédienne, bino moko boyebi bien qu'elle jouaka ba rôle ils ont un peu différent. En tout cas pour naye alobi te nazwa temps ya koyeba ye tokotana na relation amoureuse na yeba soki aza mwasi oyo nazoluka. Bandeko comme Nzambe alalaka te bakoti na relation amoureuse na bango. En tout cas il faut comprendre que Renate aza mwasi moko 100% mwasi, une femme polie, une femme soumise, une femme vraiment oyo ayebi valeur ya mobali, mwasi moko ayebi ko kangela mobali, ko gengela mobali. Donc azozwa mobali na ye comme le chef de la maison, azozwa mobali na ye comme eloko nyonso alobi yonde papa, azopesa penza valeur epa ya mobali. Papa lobaki te, il faut na honorer mwasi oyo, il faut na bala mwasi oyo, to bota bana, to vande sika moko, ti tokokufa mokolo tokokufa tozala na ye. C'est ainsi qu'akotaki na famille ya Renate, akendaki kofuta près d'autres, afutaki pe d'autres. Bakepe na commune basali mariage, après mariage na bango basali pe religieux comme bino moko boyeba ki bomona ki ezaki totalement kitoko basali ba mariage na bango. En tout cas la famille makamnyonso kendaki vraiment kitoko makasi. Après mariage na yende ayebisi mwasi na ye Renate ke non ex mwasi nanga to signaki déjà ba divorce, mais il fallait bino moko boyebi divorce ezalaka eloko facile te, ezate que lelo bolamu ki déjà bokendo signer mbala moko makamnyonso esili te ezwaka mwa temps. C'est ainsi que batan wana ayebisi mwasi na ye comme ça yo vanda nano na Kinshasa ngana ke na silisa makambo na ngana États-Unis soki na silisi en tout cas okomona yo moko. C'est ainsi qu'akendaki kuna même malgré ça abando benga mwasi na ye nyonso azozwaka pe soin ya mwasi na ye ndenge mobala azwaka soin ya mwasi na ye. Donc kofuta ndako ba provision bilamba ni donc ba makambo nyonso oyo il faut mobala sala abando salango. C'est ainsi que banda kine kuna azosilisa pe makambo ya divorce na ye. Lelo pe Nzambe ekosunga makambo nyonso esili, donc akomi officiellement mobali ya mwasi moko kaka na mwasi na ye moko kaka eza kaka Renate wana nde mwasi na ye. Donc aza lisusu na mwasi mosusu te, eza ka Renate nde mwasi na ye bandeko. Nde na minito ya lobaki te comme eza pe occasion anniversaire na biso ya mariage na biso. En tout cas nakitakine nakendo mbona mwana mwasi nanga na pesa ipe sangwa malamu. Donc nde makambo eza boye bandeko lelo nde lelo otolobaka vraiment lelo eza penza ya koyinda la famille. Donc pona bino oyo boyebaki mwa histoire ote donc boyeba déjà. Donc na moment oyo toyebi te position eza nini ba opesa biso position quand ndenge ezalaka. Donc bozalaka branché na chaîne na biso ba opesa biso précision soki ye Renate azokende États-Unis na mobali na ye to soki mobali na ye akovanda kana Kinshasa. Bakoyebisa biso tango pe bakoyebisa biso bino moko boyebi Étoiline Ines TV azalaka awa pona opesa bino ba information kitoko. Donc tokoya penza ko tokoya tokotoke na ba porte na bino pona kopesa bino bonne nouvelle quand ndenge ezalaka. Donc bo raté te bozalaka connecté bozalaka branché. Donc makambo ya kitoko ezoya wana penza lelo nde lelo il faut ko Renate aza ya ko sepela asepeli makasi aza vraiment ko sepela tala kaka ne mobimba mobala kendaki bien que bo solo la kaizaka ko solo la ba appel vidéo ezate ke bozo monana ba appel vidéo kaka sikoyo lelo penza ba eko sala ngolu ale
boye komona na lisusu esengo to esengo te esengo bandeko surtout et fête de mariage à vous les amoureux quand tolobaka les amoureux en tout cas bo enjoy journée na bino bo célébrer tolobaka penza célébrer bo consommer bo mi consommer en tout cas bo mi consommer et kozala kitoko makasi ya ezala bongo libala nde libala bolingo nde bolingo bandeko soki kutani vraiment na mobali to na mwasi ya vie na yo il faut kosimba ye na maboko mibale ya lelo vraiment pona kokutana na mutu oyo aza sérieux to aza sérieuse eza muke ya batu muke vraiment ya batu ndo kokutana vraiment na mutu moko aza sérieux to aza sérieuse ebele ya batu lelo ekomi ka aventure na aventure bandeko yango bomona basi mosusu mobala bali après quelques jours allez abimi na ye na ndako ya libala akomi koluka mwasi mosusu libanda basi mosusu omoni mobali mosusu omona abali na ye me azobima na basi mosusu libanda mais soki omoni mutu azwi vraiment soki nzambe asaleli yo grâce ozwi penza mutu ya malonga vandisa ye na ndako bandeko vandisa ye lelo toomona ba jeune fille mosusu omona soki garçon azo draguer ye azoyebisa garçon wana est-ce que omoni vraiment na elongi na nga bakomi ke nazoluka mobali yaya tika libala bomwana ezala kitoko wapi ezala gu makasi surtout soki nzambe nde apermettre ke non c'est le moment obala to babala yo en tout cas tika que volonté ya nzambe esalema ezala kitoko makasi biso tolobaka tozalaka awa pe na opesa ba conseil ka ndenge ezalaka donc so yokoti na émission na biso landi émission tina suka moi conseil ya bien ezalaka esunga toza awa pona kosunga biso nyonso toyekolaka chaque jour donc ezalaka bongo eza te ke biso tozoloba nde toyebi nyonso toyebi na biso nyonso te mais to apprendraka pe epai ya baninga chaque fois donc ezalaka totalement bongo makasi. Cher Boutou, cher abonné et cher connaissance, te komi vraiment na suka ya masolo na biso ya pokwa lelo kandenge zalaka donc lelo penze zalaki il faut ko renate to komi na suka bandeko to sengi na bino nyonso soki eza mbala liboso na yo ya kokota vraiment na chaîne na biso o s'abonner, o commenter, o liker vidéo, o partager et ko sala biso oyo tolobaka chaque jour Tokos makasi. Bye bye la famille et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.